Fifi siwe, fifi siwa. Boyana Josepha Chako. Karine Mokonzi. Et puis Fivette a raison. Parce que Fivette yandeni, Fivette camarade de mtaye lingaye. Et ramoni ngana camarade neto bebani à côté des camarades na ye. Voilà batu na vie fo zala boy Sarah. Muta zakana mutu na ye. Fivette camarade ne mtamene lengaye. Et ramoni ngana camarade ne esimba te Fivette a pris sa position. À côté des camarades na ye. Oh, c'est normal. Na ye bite mamno lo basoy nazo tenga. Masoy nazo tenga maboko mata boy bisanga mami kotu ano tenga. Donc ne kiri bwana e yaki bongo donc ana Fivette tout kala ozana problème ti Fivette à côté la kaka camarade na ye petit le lo quand même lo wangu nani msusu Laura Chou na efino déjà Laura Chou na mona place a finga ngate na mona te a finga ngate a chrétien ngate Fifi siwa ce kanet ya Fifi siwa cause la sincère ngana Fifi lo to solara très bien na la sincère Nenga la Fifi to sola bien so na sincère ko ba Fifi so andai ko finga nga vérité na miso nzambe eza complexe preuve ane ndenge na akana senti er to kabwani Fifi alandi senti Fifi na kuta na RTG batikala o PC mission te mais nga na longwe ba PC yanga do pona nga na koki ko ba Fifi ambande ko envier nga nyonso yanga ezala ye mais à part wana nga na Fifi to swana te to bunda te to yebani te to tambola te wana stoko za la sincère Albert Solarano très bien Fifi siwa. Bozana relation qui toko. Mende. Eloko betio. Atuke za arando. Fifi siwa soko sale loko te. Osambwe. Alobia. Yo. Aïe. Josepha Chako yo po vanda kuna na ngwende. Ovana ngwende to nebonga. Kuna Lubumbashi. Osili penza bien. Karine Mokonzi lobi na pona yo. Atangi kombo na yo. Na ndenga mabe na kolo bate na ndenga bien. Do soki obimana les Kardashians sains et sauf et loko la baronne abeti pa na yo. Et baby si imagine na Josepha Chako et baby so sambwe ko sambwa do rando kaka lo msuna ko lobate rando kaka rando mama Ataba tumbo la rabatu Karine Mokonzi modela tumbo libino sobo sale logote na kamwe na okamwa kute memukile koseka bino bosambwe kosambwa banda bozalaka bakote na bino nde bozalaka te bosambwe ezopanza na siko na TikTok mon baba solanda ngwe patient bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonet bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Fifi siwa Karine Mokonzi penza obozane bien akoya kobimisa makambo bongo atayo moko surtout makambo ngo eleka te exemple soka bimisa ngo kaka ezaka pa kitisa yo sikoyo kotika bongo penza ofandi na yo poka bosolaka bien
Eh, Fifi Siwe. Ah, 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 ah. Complexé. Yo, complexé. Ah oui. Fifi Siwa complexé. Ya munene. Koleka yo moko na munene. Osa complexé, Fifi Siwa. Eh, Fifi Siwe. Complexé. Eh. Complexé niveau boy. Gatem na lobi yango ya ngana o répéter kaka. Atomo nazo chaton. Mais nazo répéter kaka. O ngana lobi. Pana yo kosala nango yo befe moko te. Mais muta lobi yango la baronne. Mutu bosane bien. Alobi boza très très bien. Yekuta lobi bien te. Boza très très bien. Bakisina ba très liboso. Ma betue loko. Aïe 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 aïe. O eza pire. Kadisa ko soka tika kiango. Pyromani na nene ya betango. Yo nga oza bongo te. Moto nyonso oazo sola bien na la baronne. Asalaka pe na RTGA. Yo soko okisi ba 15 na RTGA. Yo penso vandisa makambo wana na kata Congo wana na Zaire. Tina Brazzaville batalaka yo. Na bakonzi ya Brazza. Tina Gabon. Fifi Siwa. Mais Karine abengi yo complexé. Abengi yo kutu te. Ozala. Ozali. Okozala. Kote wana ngam na bakisi yango. Okozala. Mais bon. Soy mutaza complexé po sila. Foga ba sokola ye. Eh, Fifi Siwe. Okoya ubia oya te. Rando. Koloba teke o ngana tika makambo wana. Alobi nena olandango te. Mosambwiti. Même ngai na lisage na la Chine. Na ibaki teke yo ala complexe. Ngana katika nga rando moko boye. Likambo ezalaki. Yo betaki mosinzo. To yo lokotaki ba deshe o la barona tikaka. To yo olinga obwakile biloko esimbi te. Nzoka complexé. Ah, Fifi Siwa. Do tango wana ozodondo apeka kozolakisa ba cabriolet. Okomisi na keni pia na mukala na yo. Akomo kozona RTGA. Azoloba no fungola kapo fungoli. Keni pia nazo trembler. Tango wana keni pia naza même pas na jante à voiture. Na bakabeli voiture te na prophète Emmanuel. Nzoka na ngonga wana tozaki complexé. Ah, Fifi Siwe. Osalaka bien na no boti teko. Po niveau kozala complexé bongo. Mwana ninga kobota mbala mo complexé. Fifi Siwa, na ebi ka boza bien na la baronne. Bosolaka bien. Mais pekisa mite opetarandwa po ya betu eloko yango ye moko. A betu yango penza bien. Et puis tanga tiki tanga komi wana na suka lobi yango au moins eloko backseat. Na ebite soy na lobi mabe. Soy na lobi mabe. Bo lobi mami, lobi mabe. Bo yo kan singa na lobi mami lobi mabe. Pananga lobi très bien. Fifi Siwa complexé. Oui, complexé. Yakarando na Karine mokonzi la baronne. Soko landi ko solo la bien bozo solo. Etali yo. Etali yo. Yaka Fifi Siwa. Na yebi. Tango go ya rando. Ozobanga. Ah. Po modeli poko beta malarando.
olingo supporter kaka soba popolo na la baronne soko erando eko bebisa musano image no zakana ese baby complexé banda tawana tozalo ka complexé chronique na mutu mususu te kaka na Karine Mokonzi kote kuna so kiti muke kiti na kusakana te 5 minutes tango kusalaka émission bato tu babitala complexe azosala na place pega ya Karine Mokonzi ayaya ngoya o sopo yerando baekraze yo yaka babeta yo hein? C'est la magie wana babundi na Yuri c'est la magie abangi Yuri akwese kao mais c'est la magie andimiga bakwese kao mais tika na histoire c'est la magie abundana Yuri Kalenga c'est la magie bakonvokai na colonel Mimi c'est la magie aya tiriki tika la histoire siko yo fifi siwa yo lingo tika na histoire obanga siko to baksa complexe bibanga banga complexe balobeli na la baronne babengi penza complexe azala complexe nga papa robolo kwa na sage na comprendre ti lelo za complexe okonye kozala complexe Karine Mokonzi sopo boti mwana kobima complexe sikoyo tiki bongo Josepha Shako yopo ningo yoka yo Karine atikala koyeba yo te to tango zodondo wana Josepha Shako ngana bima obima nani bobenga figurant chez les grands ou pas au Kofi azokipe otayebi yo te tango Mike Lokambazo loba na Kongo elengi transfert les plus chers ayebi yo te mokola mona yo boye ayebi yo pe kaka te atala mbala moko okomo pupula ye siko Joseph Shako Karine atangi kombo na yo atangi yango so atangi yango atanga yango te akipako te soko atangi yango eza deja provocation na yebisa yo aza na posa beta yo po tout d'abord nazoloba na bino boya rando na Karine eza penza rando te nazotinda bino nde na liwa nazotinda bino na liwa Karine Mokonzi tout abino bien na rando yo Joseph Shako turo ko tula so mibali balanda kuna mindele turo yo bokabola Diego na Saratola sopo yete bakoboyo pe kaka mukolo bakotala makambo yo na emission na zoloba gaz ekosila yo omona jamais Emilio Gloro Langi atanga so kombono atanga so kombono za tika akwai kobandela ngo bakobandela susu te Karine atangi kombo nao kanisa combien d'années 5 ans atanga kombo nao te nakanisa kuti na vie atanga kombo nao te na internet mais turo atangi yango provocation Joseph Shako soko yete obangi yolo bakobanga mutu te Karine atangi yango modèle a traité yo mbende kutu pamba modèle a traité yo ya landango na TikTok bakaboli partout so landangi kutu place ozalaka zosuba na bilamba fifi siwa complexe lobi nango mpe kobenga Karine to ya bengi mpo yambi bosola bien sango sala rando fifi siwa complexe bino mibale bato ya les Kardashiens
O bino bale ba leader. Karine ba tuti bino bale ba leader. A tuti bino mi tu go. Azui oyoyo. A tigala oye ba ete. Josepha Chako. Oye leader. Ye muta bogola marika mania. Ye muta bana ko lesa bango na ndako na ye. Aninga ko sala zoneti image ya Karine Mokonzi. Azui nanu yo. Akangyo na mutu na yo wana ba figira. Azui Fifi Siwa. Akange na mutu na ye wana. Azui mitu na bina tuti si ko. Sikoso boyete na rando. Bobangi. Bozo banga makasi bisika boza. Bokosuba na mbetu. Sonie. Ba leader les Kardashians Sonie. Fifi Siwa yo ba yo mto fonda les Kardashians. Josepha Chako biso to mona ye mta bimaki leader. Siko Karine Mokonzi zwina yo o fonda kango. O bokoma bien. Bosolaka très bien akangi mutu na yo. Lokola pe kataka suki akangi yo penza na mutu. Lokola pe zanga di coach akanyango bien. Azui Josepha Chako akanga ye penza mutu na litoi. Abalola litoi ya bambi bilo mitu ko. Sikoso bosale lokote. Boyete bolobe lokote. Esili bosambwe. Boya ochaka so munokote. Bolobakate. D'avance bo pop staraso logo mokote na internet. Siatapata. Neti siko Josephana. Mbana nga liboso na mone na vie. Bayane akanga photo na Maestro Fabregas. Aya kutinga pe pire maestro. Muto ayana Mike Lokamba. Aya kutika to telemina Maestro. Fia nga bandino lenga. Oh. Nga kutu no comprendre te. Nga kuna kaisa peut-être bayene kope. Yuebi kandenge zala kaka. Oh, nala mkalobi nango. Oh, ba live comme au fingo. Na bona rezo na seki. Tu yeba ni tete mona na mbala na conférence de presse na Béatrice Hotel, conférence à Maestro ya fa. Mike Lokamba mtaya na Mike azo simbe kutu na liboko. Nga kutu ti Mike aye na ye. Na moni alati ba talonga pe na yebike ba ye na ba ona ye cop. Na yebi pete na bona ka mtazo tala nga zo tambola zo lenga. Nga na yebika ke mtaye cop. Na surtout quand on est journaliste. Abandi ko fingo kari ni dada ni de ed. To liete to tambola te to yeba na bisote. Donc voilà. Dans la mukuse, en réalité, abandonne une sonde qui est pour Guy. Dans la mukuse bandeko. Pendant que déjà, il y a ça quand même vidéo. Azo c'est que bembe ya Didi, il y a Didi na biso na bana. Ana bana na ye o atike en vie. Donc on obesala ki bana ni pasi. Donc neni yo ko yo ki la muta. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc on a ko le kati sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.